Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Eric Nindou nde directeur ya communication ya sika ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République oyo anomaki par ordonnance mokolo ya lobi pe a fusionné communication na presse na direction moko oyo kokambama désormais na ancien journaliste ya VOA représentant nango na Bruxelles oyo a remplacé Abraham Lwakabwanga na Lydie Omanga oyo asi akenda comme vice-président ya RPTC. Donc batu nyonso oyo basalaka c'est la communication c'est la presse pembeni ya président de la République bakwei pe désormais bakokumba bana Eric Ngindu oyo akosala pe akopesa impulsion asika tout autour na ba matière ya communication pembeni ya mokonzi ya mboka. Procès EPST Sekopé, tribunal a renvoyé affaire Mokolo ya mardi 9 mars 2021 et c'est bien que procès wana ezali koleka en direct na télévision nationale PKNB News et corrélé yango comme d'habitude na chaîne YouTube na yango bokende ko s'abonner ebele na chaîne YouTube KNB News. Tout puissant Mazembe abeti lelo na cadre ya 3e journée ya Ligue des Champions na club sud-africain ma mélodie ba détail bokolanda na édition ya journal la mokola lelo. Bozali ebele à travers le monde kolanda biso télévision 100 KNB boye bien malamu ekomaka Nintendo pe internet 100 KNB masapo na masapo information à solo awa oyo epesami na biso ba professionnel eloko soki elobami awa te seke nano ekomi bien te awa nde biso toservaka bakongole nyonso na bato nyonso balandaka mpe bayokaka lingala. Président Félix Tshisekedi ayambi lettre ya homologue na ye tchadien Idriss Déby oyo eyaki bongo na maboko ya ministre des Affaires étrangères ya mboka na bango bolanda ba détail na reportage oyo ya Nathan Siata. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki en audience mokolo ya vendredi oyo 5 mars 2021 na cité de l'Union africaine monsieur Amin Abba Sidik oyo azali ministre tchadien des Affaires étrangères kasi azalaki porteur ya message moko ya président na ye Idriss Déby. Homme d'état tchadien oyo aboyaki ko révéler teneur ya message oyo a déclaraki na presse na kobima na ye na audience oyo que ezalaki occasion pour na ye ya ko échanger na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président en exercice ya Union africaine sur ba question relative na kimia na sous-région. Ba relation entre deux chefs d'État ezali ba relation moko forte étant donné que République démocratique du Congo na Tchad bazali ko appartenir na même espace sous-régional. Lisusu ministre tchadien abakisaki ki entre Kinshasa pe Djamena ezali na ba centre d'intérêt ebele notamment na domaine sécuritaire pe économique. Pona émissaire ya président Déby, les deux chefs d'État basololaka régulièrement pour examiner ba question sécuritaire na sous-région notamment na République centrafricaine. Président Félix Tshisekedi Tshilombo na Idriss Déby bazwaki ba échange mikolo eleki par visioconférence na début ya semaine oyo kaka spécialement masolo na bango ezalaki sur sécurité na Centrafrique pe candidature ya moko ya ba pays ya sous-région notamment République démocratique du Congo, Tchad pe Gabon en tant que membre non permanent ya Conseil de sécurité des Nations Unies ndenge ministre tchadien a rappelaki na souci ya ko améliorer sécurité na sous-région. Ba priorité pour na bango ezali kokotisa kimia na ba pays oyo nyonso ya sous-région pour ete ba africain ba vivre na kimia nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Ba fusionner direction communication na presse na présidence de la République Félix Antoine Tshisekedi désormais azali na directeur ya communication ya sika na kombo ya Eric Nindou azali ancien ya VOA na Bruxelles ba détail bolanda na reportage signé Beni Mambi. Et nommé
directeur de la cellule de communication au sein du cabinet du chef de l'État, M. Nyundu Kibwambe Eric. Le vendredi 5 mars, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a publié deux ordonnances. L'ordonnance Yaliboso est portée sur organisation et fonctionnement du cabinet et président de la République. Texte wana est apporté sur réaménagement de différents services kati ya présidence ya République. Na kati ya changement a sali fusion entre service ya presse présidentielle na la communication. Deuxième ordonnance, président de la République a nommé Eric Nyundu, le directeur de la cellule de communication de la présidence de la République. Boyeba que Eric Nyundu azali ancien journaliste na Bruxelles, oyo ezali capitale ya Belgique. Pe nangambu na ye monsieur Eric Nyundu azangaki maloba te. Naza reconnaissant na monsieur le président Félix Tshisekedi, chef de l'État, pour la confiance à Pessingaï, pe mosala oyo a Pessinga na kosala yango na détermination tikanzambe ya mawa a guidé pe a inspiré biso. Kinshasa et l'équipe partout. Démission Yassami Badibanga comme premier vice-président na bureau du Sénat et Tiki ba Congolais indifférents ba réagir bongo da micro ya Peggy Ilunga Nanato Siata. Tant que nous sommes au lettre de démission, il y a ça qui a monté. À Satané, il y a le monde. Mais à Bousquet, Batouka, Boye, tous les gouvernements Bima, malamment qu'on lettre de démission, il y a battu le Kwebo. Nangazana, Ayebi le poussé à Salabongo. Mais d'après moi, Naïbi que Tiazana, il y a un loco à Rosela. Comment fait-il que nous avons ka boy à quoi Zubulo mtuto luka bulo aluki bulo a Zubulo vice-président ya Sénat malamoko ba a démissionné pas que wapi c'est quand que wapi azela loko azela ka poste ministre wala pela selonga bandeko totika ko tromper peuple congolais tolinga tosala musala on a intérêt ya peuple congolais exactement lokola peut-être balaki yo poste moko boye omoni oyo kuna eza inutile nde lingo préféré okende na poste wana est-ce que bo pesa biso na rendement na bino pendant 2 ans à la tête ya Sénat motion nini ou eloko nini bosalaki pour l'intérêt ya peuple exactement pour les gens qui ont créé une union sacrée, le col yo monaki fait nazala vice, moi na travailler na papa ba tse ko zalate à quoi empêcher ngai le lot préféré vaut mieux otika pour okende lisusu ko zela lisusu yo président Félix Tshisekedi a promettre yo mais tant bozo promettre yo mais bino bozo promettre peuple nini et donc on bozo promettre peuple pour peuple a souffrir jusqu'à présent on a ni bozo sala ba loi oyo te bozo voter ba loi oyo pour l'intérêt à peuple te même na parlement même na Sénat bozo na ka pour l'intérêt na bino botika non d'intérêt wana part bota la population ils souffrir hein population ils souffrir pour na ni boko ko singa bango te kaka bozo la ka toujours ba poste exacti na mon côté yebisa peuple vérité et là on ni pousser yo ba kombo la ka ezalaka ya Kabila ti lelo il avait ka ya Félix ka ba kombo na ezalaka soko biso pendant to tire la 2-3 ans d'élection ba 2 ans année mo année préparatoire d'élection siko na 2 ans ya élection oyo na 2 ans tikali obiso to secrétaire lelo koni kura ndenye moko mai ndenye moko kolia ndenye moko social ndenye moko passe na passe to kosa ba fourrage na niveau ba commune ba bandade ba limité ba kasavo ko ba fourrage pour na mai mais tandis que na capitale bo na province ya ndeni talo surface de combien plus ya boue pour ça à démissionner to la pour na ngai ndeja a démissionner avant na benda sénateur avant na sénateur à ta poste à ministère depuis to souffrir trop to souffrir to ko souffrir et on Félix ya zo mo to ba ne pas ces les gars biloko ba ndien to ndien na kata mikati ya 4 mois moko
il faut attaquer en gros, attaquer les bandes, attaquer des terres, on a sauvé, il y a attaqué quasiment mort à 2 $. So, mon gars, on a les bandes combien? Au moins, on doit souffrir. Donc, moi, je ne peux pas compter, j'ai jamais raté Félix à côté. Mais je même mérite, mais la souffrance, c'est donc 2022, on a battu à toi pour ça de route. Toi, après, on a battu les airs, battu à Salaté, Bassala, Bama Bazaï, Babassa à Postana, Babati, Bata qui est pas Kabila, pour la poste à Sénat, non. Alors, on a peuple à bête. Le là, zone na IDPS, à zone na il sacré, à juste à Louis Passi, à Zouya Passi, à tomber là-bas, c'est un beau. Tu sais bien, dans Ndeni. Tu dis comment on a bien, c'est comment on a battu, parce qu'on a même battu, même on te bat, ma fou, pour ça, on te bat loin. Mais c'est Sami Badi Banga. Tout le monde est démissionné, mais on lui a expliqué Bissot, on démissionné pourquoi? Toute la population, tant qu'on peut expliquer l'explication, tous ont raison. Ceux qui, par exemple, qui va traiter qui ont bien été ou soit au monde que non, on peut expliquer l'explication, tant qu'on peut expliquer l'explication, et comme ça, de façon que tout est bas. Mais tout le monde est là, tout le monde est démissionné, et ça a bien été pour aux acteurs politiques, ça là est fort, on les attend dans la presse. On les attend dans la presse comme ça, on explique pourquoi on démissionné. Procès EPST Sekopé Zali Kokoba, tribunal est renvoyé question Mokolo. Il y a mardi 9 Zali Koya, c'est-à-dire le 9 mars, procès Zali Ko continue en direct de la télévision nationale, bas détail bolana na reportage. Il y a Beni Mambi. Procès contre prévenu Djamba Michel, inspecteur général et enseignement primaire secondaire P technique EPST Nabokuse, na Dolphin Campagne, directeur national, il y a service, il y a contrôle, il y a paye, il y a personnel enseignant SECOP, et zala qui renvoyé na mokolo ya mardi 9 mars au Ezoya. Mardi 9 mars wana, ba juge ba koleka na continuité ya instruction ya ba grief nyonso oyo batie na charge ya ba deux prévenus oyo boyeba que na procès oyo eleka kilobi inspecteur général ya EPST Djamba Michel agangaki innocence na ye na sujet ya détournement oyo eza na charge na ye boyeba lisusu que monsieur Djamba Michel na Dolphin Campagne bazali accusé na détournement ya mbongo ya l'État na somme ya 62 milliards ya ba francs congolais na kati ya ministère ya enseignement primaire secondaire P technique EPST. Bakangamaki na sima ya dépôt ya rapport ya inspection générale ya finance IGF Kinshasa et l'équipe partout. Ah, c'est déguisé qui le voit, monsieur tout le monde, général Kassongo à Kangi, ba roulage oyo, ba commissaire Nzela, le roi Bilanga la bango, c'est-à-dire ma désobana, ba bébisa le coup ya policier, ba bébisa le coup ya moussala ya honneur, ya ko servir mboka. Bolanda ndenge bakangaki bango ba détail dans reportage à Natosiata. Général Silvano Kassongo na ba policier mususu balataki tenue civile pour la mission moko ya makasi kaka ya kokanga ba roulage ya lokoso oyo ba nyokolaka ba chauffeur na banzela. Eza ba collègue na biso, eza ba collègue bino ba policier. Tango to kanga bango ko kanga bango na discipline. Mo na ba ordre major. Après briefing oyo bango nyonso bakotaki na minibus oyo bozali komona pona ko se camoufler. Objectif ya chef ya la police ya Kinshasa ezalaki kaka kosala musala oyo population abanda ko senga ye depuis kala. Ezali ya komona ye moko na miso ndenge nini ba roulage ba nyokola ka ba chauffeur na ba tracasserie ya pamba pamba pe ko silisa mbote ya likasu et pas ba roulage pe ba élément mususu ya la police. Abandaki na boulevard du 30 juin et Sikawapi tracasserie ezalaka makasi. Général Kassongo na équipe na ye balekaki na nzela ya poids lourd awa stress oyo déjà batu bazalaka nango pona miyibi ya ba téléphone ba policier ya nzela pe bazalaka moko ya ba cause pona bikanga kanga ya nzela au lieu ba réguler circulation bango kaka bisenga senga ndenge bozali komona na ba image awa. Après awa na 14e rue kaka na poids lourd nde ezalaki suka Général Silvano Kassongo akangaki ba policier oyo babengaka ba ujana ba jeune oyo bauti ko recruter bango kala mingi te bazali ko semer suka na terrain na parti oyo. Après Général Silvano Kassongo akitaki na partie est ya Kinshasa ndeti awa na marché de la liberté na Pascal na Kingasanya suka nde somo
kutu policier moko toyebi te soki envoûtement amekaki kokanga mutuka oyo général Silvano Kasongo azalaki na kati na ekipe na ye kokamwa. Bakangaki ye nzela tango azali kozonga abandaki kolokota ba policier miyibi nyonso na boulevard Sendwe na Pongabi na Bokassa Croix Rouge pe na Victoire. Kasongo makambo osala na biso oyo eza mpona intere na biso bataka barolage na nzela mpona kosala makambo oyo esengi basala bango bakoma kosala makambo oyo batindaka bango te ataka makambo oyo botisuka makambo so eza boye papa aumela na ye parceke balongolaka mutu asali mabe te aumela na ye na suka total ya ba policier oyo bakangamaki bazalaki 35 na kondimela ye général Kasongo alobi bango nyonso bako répondre liboso ya justice militaire pona ba acte na bango. Opération oyo esalemaki mokolo ya mercredi 3 mars 2021 ezali lokola avertissement pona ba commandant ya ba unité mususu ya la police pe ba policier mususu oyo bazana na ba jeu oyo ya bisenga ya bambote ya makasu boyeba ke général Silvano Kasongo azana nzela oyo akokutana na ye à côté Yama, Kinshasa et l'équipe partout. Le 6 mars, il y a chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale il y a médias en faveur les enfants et les canines pour l'année où il y a des détails dans le reportage signé Naomi Mpila. Le 20 novembre. Journée à le 6 mars ezali journée internationale de la radio et télévision en faveur ya bana. Initiative conjointe ya UNICEF et Académie internationale des arts et sciences ya télévision. Journée à lelo ezalaka occasion pour na ba professionnels ya média ya mokili mobimba. Ba satisfaire bana na ba programme de diffusion na bango. Chaîne thématique topé généraliste bango nyonso ba chepan chaka sur ba programme lié na éducation pe formation, miri divertissement ya bana. Na bamboka misusu lelo ba média ba pesaka bana occasion ya coproduire ba émission wapi balobelaka ba espoir ba ambition pe ba rêve na bango parce que ezali malamu koluka koyeba nini mwana kanisaka pona ko orienter malamu. Chaque année, journée le 6 mars est fêtamaka na plus de 100 pays par ba professionnels ya média mingi na Amérique latine wapi impact ya journée oyo et banda depuis 1994. Même occasion epesama na ba média grâce à journée à lelo balakisa to ba dénoncer situation critique ya bana mingi na Afrique pe na ba pays ya ba conflit ba guerre wapi bana bazali soumis na ba travaux forcés bana bazali kokufa la banzala pe bana bazali mal encadré to pe na balabala. La journée à le 6 mars ezali journée à ba média en faveur ya bana toko senga na ba parents nyonso bo saisir occasion ya mokola lelo pona kolandela pe koyeba programme nini mwana na yo alandaka na ndako po boyebi que tango oyo ezali tango mabe makambo ebele ekomi koleka na ba télévision alors il faut koyeba nini mwana alandaka programme na ye contenu ya programme wana pona koorienter malamu otolobaki te parents yebela Kinshasa et l'équipe partout. News ezali ko continuer ko pesa bino ba information continue na lingala moko tena no salamate bolanda extrait ya émission Bonzambe
oyo to proposer bino mokolo lelo na chaîne YouTube KB News. Bo s'abonner ebele pour bo rater le côté pour kuna ni on se zobeta en continu. Mère akota kati moi c'est en kakota bien. Pepe le lo la awa te ki ndoko le mona na miso. Vous savez des fois la vie to passer ba temps vraiment bah nous bien avant de ba sukara au sel ensemble. Mais ils ont beaucoup plus bilo ba apporter ni ba venir au Kanga bando. Ah ben oui. Non parce que bino beaucoup comme donc m'explique donc ma voyage. Tu vois tout ça vous savez na parcours ma vie chrétienne na tsaka quand ndokite ba muto abisa papa na ndoki. Na vraiment na vivra vie wana. Vous savez quand quelqu'un a souffert passer un moment très difficile. Ma vie va considérer qu'il ndoki. Il s'apprêche pour à maltraiter mon frère. Et moi vendre mutu na nzambe na peine de kasolo. C'est que je crois dans ma cambo non mutika osate parce que déjà et posséder mini, il vient de penser non. Et moi ton na mona simina na zone na quelle la nzambe. Je suis en hôpital là la veille. Tout là na veille tout ça tout là na tongo ba ndota biso stondra ndoki amona ndokite ni na zomanda. Et puis tant à l'objet Olanda parce que na ndoki. Alors écoutez na moi penser mon ami Boma soit de mboka na mena chola parce que c'est comme si importance na réalité parce que place na utagi déjà qui ndoki na kazi. Place na yibo comme sous ndoki na mtu c'est que vraiment na ndoki ndoka solo tout n'est il est né aussi en Klabino. Moi je préfère la zone Kishasa. La zone qui n'est pas dans la kin. Mais là c'est la zone Kishasa et comme la zone Kishasa il va dans la neni la zone qui na ton voyagé na 2009 na zone na 2010 na bino mazon on a rencontré Christ planté et mais na kasi na ba sauf forcer la Yesu na vie na mais comment on a encore rencontré Jésus dans la vie parce que c'était un peu difficile hein souvent tu vas gagner ah na côté na Yesu vient dans sentiment tu sens soif moi la deuxième moi magé mokili magé loenge magé ambiance mais tu sens belo bien on bien tout bien munda bon tu comprends donc bloc 4 ça veut dire quelque chose des aliments non on peut découvrir le on a encore citer le comme ça gagner oui bah Yesu na vie na Mobali obalaki mwasi kasi après libala oyeko découvrir que nzoto na ye kaye à dessin c'est-à-dire tatouage nzoto mobimba yo et c'est pelisi autant mususu te omi lobeli que na sala ndenge nini bolanda ba détail na recherche oyo Peggy Lunga asaleli bino. Na kati ya mboka na biso ba jeune ebele bakoma kotia ba tatouage na nzoto alors que na tango ya baboti na biso makambo wana ezalaka te. Na bana basi pe bakoma kotia ba tatouage na nzoto. Pire encore, bakoma kotia yango tina ba partie intime ya kibomwasi. Toyebaka te soki balingaka nde bakoma lokola mindele to nzoto na bango ekoma nango kaye ya dessin. Na yango motuna etunani boye. Mobali soki o découvrir mwasi oyo obali aza na ba tatouage na ba partie intime na ye alors que pendant période ya fiançailles bosala eloko moko te oko continuer ko vivre na ye to boko kabwana. Bon, affection est diminuée. Et diminuée pourquoi? Parce que moi si wana batu mususu babete tatouage mobali wana na ebite tangu mususu pe azwaki makango na ebite tangu mususu pe abimaki na yefe affection na ekozala su bien te ndenge na banda ko lingela te nzota mutu ekozala kaye de cette nzota mutu ndenge nzambe basala ngona yemo nzambe atena no kaye de cette tango komi ko teba kaye de cette e komi eloko mususu nzota mutu eza temple ya Saint-Esprit evandaka ko sakana yango te pona nga confiance ekozala te confiance ekozala te donc automatiquement maman na renvoyer azong si pas na bango parce que ngai moko na mwa mbali ba biloko wana na nzoto wange eza te bongo pa mwasi oyo nga na pesi confiance na bali na kiserie nyonso nazongi se pas na bango confiance ekozala te po premièrement ngai moko na mobali naza nango te na nzoto bongo yo mwasi oyo nga na bali na bimisi mbongo nga na bali yo okende ozala nango mpona nini na sexe na niveau ya sexe wana tatouage nani atiaki yo yango oyo atiaki yo yango wana atiaki yo kaka atie tatouage akei point d'interrogation bon soki na découvrir biloko bongo
pendant moment ya libala que pas dira ta fiancée de sala le côté na mona bon na kozala na mais na ko déconsidérer na monde ya tamza ki jeunesse na bien té aza moins sérieuse pour na ngai d'après mon avis aza moins sérieuse bon mpona ngala ko mutu a décidé que tina sekuna donc a passer qui na y rapport parce que ça la facilité pour passer na y rapport parce que niveau commis wala pour passer les rapports et le moko zangi ezate bon conseil on peut ça moi sur mutu na ezo sala abatela nzoto abatela bolenge na ye parce que moi sur le petit na étape ya ko décider tina bo moi si na yo donc ça sérieuse de faut batela bolenge na bo moi il l'intimité na yo moi si ezala pour na mobile mo pour mbali mi balete moi je atiki mutakala na epole la za sérieuse de bande kwa basi bo batela nzoto na bino nzoto moi c'est ça droit c'était kaya de cette pour ba dessiner yango so la ligne dessiner ke na tableau bien la kaya de cette pour dessiner nzoto bon na condamné d'ailleurs ceux qui natali moi c'est ata asala ki ba décor na nzoto na ye dès que na moni azana kati na isa yambi nzambe ngana za suna ta ko juger parce que nzambe aboyi ete nzambe yambi eta ke mutu a se repentir na ba erreur na ye al saleli nzambe bon ba bloko ete le rôle ba dessin tout le monde ba serviteur mutu ya mibali pe ba pasteur bazana ba tatouage na nzoto nzambe aboyi bango te lo bazo sala ba misala nzambe ba bazo bongwa na travers ba ba tatouage wana te bon on a encouragé basi la biloko wana te o basala kango za ba erreur bandiko na biso basi batika ba défaut wana nzoto za créer ya dessin to ba ko dessiner yango ba comprendre que nzoto ezali eloko moko za cher na miso mobali mbali mtu aza ko apprécier ba ninga moni nzoto mais so ba moni ba dessin wana ko décourager ko zala au vraiment la dégoût mais na soutenir basi te en tout cas batika biloko wana ba continuer yango te pona ba couple oyo ba décida ko sala eloko te tina mariage boye ba que dialogue eleki nyonso esengeli na bino boyebisa na ba vérité nyonso même ya kati na étape ya fiançailles pe mibali koboma libala po découvrir ba tatouage eza nango solution te po moto moko te na mokili aza ya kokuka donc biso nyonso toza na ba défaut na biso ba tatouage wana eza vi na ye ya kala pesa ye chance pe pesa ye confiance botonga avenir na bino malamu pour na ba fille na bobali te boyebela déjà pour ba tatouage eza mabe makasi Kinshasa eleki partout. La 83e journée à Ligue des Champions, tout puissant Mazembe a bêti Mokolelo na club sud-africain Melody Sanders et les Kanakindengeni Nathan Siata à Ebisabiso. Après 2 matchs nuls, il y a 0 but partout. Tout puissant Mazembe a Kouei peut à s'incliner face à ma Mélodie Zandong. Na 2-1 Mokolelo samedi 6 mars 2021 à domicile, c'est-à-dire na Lubumbashi. Ils arrivent pour notre compte, il y a 3e journée, il y a phase de groupe, il y a Ligue des Champions. Ils allaient défaite Mogo O et Pessi passe na Moutema puisque Bakador congolais, Batikala qui jamais que perdre match Moko à domicile na Ligue des Champions depuis octobre 2019, soit 53 matchs Mobimba ya invincibilité. Ne bandeli ya match, ils allaient qui nango bien pour être Mazembe, azalaki na na pression TP à garda ki match na kitoko pour la première mi-temps nyonso. Ba sud-africain ba meka ki mom ke ko profiter ya ko sala mo action ndenge mais grâce na gardien ya ba congolais mon koro a s'interposer ki phase na zone épée ti ba kendeki na mi-temps eloko ya malonga et salemaki te. Ti ba yi koma na 66e minute nde ba sud-africain ba yaki ko marquer grâce na joueur na bango Chalulile. Kasi délivrance ya Mazembe et yaki finalement na inévitable Mputu Mabi na entrée de jeu Oyo ayaki ko arraché égalisation na 87e minute. Première bille ya Bakorbo ya Lubumbashi na phase de groupe Oyo sauf que esengona bango ezalaki mon kusepo mon corps jusqu'alors impérial azalaki surpris na rebond ya ballon moko pe à s'incliner sur un coup franc direct ya Lakai Oyo aiko offrir victoire na ba visiteur ya TP Mazembe na 2-1 na 90e minute. Et Sengeli koyeba que avec 7 points d'avance sur 3 autres équipes Oyo ma Mélodie a s'envolé na tête ya groupe B. A comme siko à égalité na Al Hilal PCR Belouizdad Oyo ba se neutralisa ki mokolo ya lobi vendredi na 1 but partout. TP Mazembe, c'est vrai que Akoyiko se relancer, mais il faut beaucoup d'efforts pour écart siko et komi ya makasi yena ba leader ya groupe na ye. Bonne chance na TP Mazembe pour la suite. Kinshasa et l'équipe partout.
bozali ebele ya kocontinue kolanda KNB News ndenge tolobi bilengi ya gelingeli KNB News soki ezali na TV na bino te TV ebaluki nango jeu vidéo pe soki na internet ezali te okolemba nde masapo bocontinue kolanda biso na bachaîne partenaire Baraka tolekaka 20h30 pe 10h juste na Show TV tolekaka bongo à partir de 18h30 et puis le lendemain on a 11h45 na PIC TV tolekaka na 19h35 et puis le lendemain on a 14h Magic TV na 19h35 et puis na minuit juste Access TV tolekaka na 20h30 et puis le lendemain on a 8h juste na Wemsa TV tolekaka na 22h20 p 13h30 na Yokason TV 21h juste 6h juste p 12h juste na Tolérance 0 22h juste minuit juste 10h juste 14h juste p 19h juste bon continuer kolanda biso na chaîne YouTube KNB News bo s'abonner ebele na ndenge bozali ko continuer ko s'abonner soki na no s'abonner te na chaîne YouTube KNB News yebaka ke ozali ko rater makambo nyonso ya malamu ya mokili susi na ngai ezaka moko tokutana mokolo ya lobi dimanche kasi kobosana kosambela te kobosana kozala concentré te mwana classe boyebake classe esi ezongi botanga malamu po turoyo vacances ezali te congé ezali te tokoke na classe tina septembre mayele vigilance toujours Kinshasa et l'équipe partout Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no